Le Vérotech TV, bienvenue dans votre émission Masolo Mboka. Nous sommes de retour. Tozanga kibino pena mingi bino tozanga kibiso vraiment. Et tozongeli sous Masolo on a quatre émissions dans Masolo Mboka. Et Masolo Mboka présenté par votre humble servante que vous connaissez très bien, Falon Tetila. Et les lots bien le 11 mai à qui bon mokolo rendez-vous pour na procès. Il y a mon Mboka Vital Kamere au Azaï Bongo directeur ya cabinet ya chef de l'État kasi il y a pas sipé mawa. Après ces abons penza marginalisés, donc il y a eu vraiment tracasserie, donc il ça la penza moussa na bisoté pour que ba image quoi comme la bino, soda bon topé ba policier ba menacé pena presse, donc déplorer des journalistes moko aza ko bukana bon mona ba image to jouer bino, donc ba boskila qui est ko bétailler ko tindikaye des journalistes ou abukani aza bon na quatre hôpital to jouer bino ba image boko landa tout à l'heure boko yo ka payer moko ndenga lobby et en tout cas pena to ko sala musala malamu te et toza awana prophète Ngefa yende penza mkolelo to ko beta masolo par rapport au sujet de l'actualité et nous vous signalons aussi que l'évêque Mukuna ya gene ko porter ndeko kabila plainte hier sous ba porter plainte ndeko mami Tibola lisu sa porter avec Mukuna plainte to ebite to kende wapi mboa swimboa. Voilà pourquoi nous avons choisi l'homme de Dieu car dans le cadre religieux nous allons entretenir avec le prophète Ngefa et c'est aussi un analyste politique qui n'est pas non seulement un prophète mais aussi un analyste politique comme je viens de vous le dire. Prophète Ngefa mbote na yo. Mbote maman kolo apambola yo. Apambola yo. Na nzambe tata na tike mission na boko na yo. Yo solo na biso pe lobela na biso. Olimo na kolo esunga biso, e banana biso poso ke sana biso. Tiki mboka oyo kongo na boko na yo, to yebi deso ko bimana pasi. Nzambe to bele ni. To zana mosungite. O tout monde a un scénario, il y a fin du monde ou un scénario en délire. Piccolo, il y a du Congo. Tout ça qui est Congo. Et il faut s'en aller. Et mettez mon colomoko, Égypte, il y a 430 ans à Bongo en Égypte. Mon colomoko, il me Bango Boloko. Colo Bané Nabiso, et sur le Sanabiso, Congo, Nayesu Massia. Amen. Amen. Comme tout homme de Dieu, tout bandana Nzambe, abandaki na prière, abandi na prière, boyoki ndenga lobi. Prophète Ngefa, procès à Vital Kamere mona mboka lelo sambi kastoka mwe posango ekatani na 13h awa, balobi ba document eza incomplet. Maman, to ebisa kibino, makamba Vital Kamere, eza makamba politique. Makamba Vital Kamere to ebisa kibino mikolo za koya ba vieux eza ko tabipai na bipai malgré confinement ezali. To yebi ba vieux ngo, ezo kitela wapi ezo matela wapi to yebite. To ebisa kibino mikolo za koya ba kotika Vital Kamere liberté provisoire. Lelo na landi procès à Vital Kamere na zo sa peuple congolais eza mawa. Procès comme déjà triqué. Et puis dans les bandes libo, il y a liberté provisoire. Liberté provisoire. Kamere est malade. Kamere bango bazala malade car na prison makala. Hein? Soit qui ba libanda bazala maladité, mais na moni Kamere na bonne santé. Hein? Aye sous mon nene avec bonne santé, malade yango zo toi na éviter. Mais confinement avant prison c'est normal. Prison confinement, biso to boy ma Vital Kamere. Nous disons ceci. Parce que toi bien vous en liberté provisoire. Hein? Nous disons ceci, bazong sambongo ya l'état. Mbongo ya l'état. Mota funi Kamere, ezali individualité. Mota funi Kamere nde état congolais. Nde azo kize Kamere. Et puis na kati pa Kamere atangi bato neuf ou asalaki na bango na bureau président na bisaki bino ke Kamere ko kufa ye moko te. Kamere yango moni bakataki procès. Ali Kamere ko kufa ye moko te. Akobimisa no ba musu ba approche na président bazana le basana bango Kamere atangi bango. Et on finish Kamere va passer liberté provisoire parce que négociation politique est déjà. Négociation politique est déjà Kamere va passer liberté provisoire maloba prophète Ngefa kastomoni na kati dossier 3 avocats kabakoti. Oui bien que atangi 9 personnes na présidence kuna. Est-ce que ba preuve est tangible to makambango est solo? Mais Kamere va preuve est Kamere ça qui est mon côté. Il y a un superviseur, ba John Bazalaki, ba directeur centre Bazalaki. Hein? Et de toute façon moko ya eti bango basalaki. Et comme il comprend ya biso na premier kaka 6 mois il faut biso récupérer par biso. C'était comme ça non? Parce que ba piaka mboka ne ba Kamere ba piete. Il y a bien ça les moutons ni Sicilien. Oh bah inauguré na mon côté. Hein? Mais c'est la honte de la République.
Ils allaient sonner. Lelo, chaos, c'est chaos. Et puis, quand on a fait procès, on a fait eloko moko ya malonga to s'attendre nango te eloko ngana yoki mabebo ngana zali parent lokola jibe mpiano mwana na Soraya makambo Soraya c'est mabe parce que na tribunal biso bakobenga Shoyara elle est citée à plusieurs reprises. Mais batangi no moi si habital caméra était maman Amida batangi était mais Soraya voilà 800 000 batangi même Amida était elle est protégée par qui? Parce que Toyokaki, la 100 jours, a joué 1 850 000 à consommer à ciment, mais batangi à ta maman en a. Mais bah montagne sur 15 millions longwe, bah 50 millions longwe, tu as 1 million. Bah longwe, bah millions, on comprend pas. 250, 150 millions, bah de tout, bah longwe, mais bah qu'est-ce que tu as dans le cadre politique, tu vas pas dénoncer bien ou pas? On dit à Mida Kangama, mon travail n'a aucun plus de la Soraya. Mais oui, association de m'affecter. Mondial a tangué, tribunal a tangué plusieurs fois. C'est le moment où je vais bien à moi, qui me c'est la poteau. Bakangi pas frontière, à toi boîte, toi tiens la boîte, toi c'est la Brazzaville. Parce que dès qu'on va convoquer Soraya, Soraya au Sambani. Hier moi la mouké va mbonga ba conception na kozela ngwapi. Asala wapi. C'est du vol bien qualifié. Tala mboko tozo kenina ngwa mboka poloso ya pelenge du. Ba monter à minere ba balaya ngo nyoso. Balongole yango nyoso mais mboko eko voler boy siko mbongo ya so de mouton na ba conseiller ndako ekeka kabu totika justice ça musana ngo prophète ça musana yango to yebi yango bandaka la justice ça musana yango marqué de poisson et donc madame ko manate quand même ça fait c'est l'argent mais état des droits des jeux bandit maman état des droits bandit kana kamere bakimbuta bungi 60 millions 15 millions mususu ekei Abouki bien que quoi soit état des droits pour qu'on convoque Kimbuta te ba convoquer te que mbongo elle était zawap mais de gentini ngobi la porta qui même la porta qui est plainte sikoyo Shadari abengi bango bango FCC apesi bango na kimia batika ba juji lokola mukana na nzambe zolo bana na Romain 13 verset 4 basala musala na bango ce qui l'état azana mboka te tout le monde peut faire ce qu'il veut ba okendanga eloko moko te. Merci beaucoup. Vous suivez Prophète Ngefa en direct de Eurotech TV au sein du plateau Masolo Yamboka, Masolo Ngopenze et Bandine Lenginyoso. Prophète Ngefa, évêque Mukuna Pascal, Moussa Nzambe Lokolayo, analyse ni ko porter sur dossier naï. Il y a qui ko porter plainte contre le sénateur Avine de Joseph Kabila Kabange et puis dossier balukelié après ba vidéo et sextape ba porter les sous plainte Nangambo FCC. Analyse ni ko porter sur Yamboka. Voilà. Vous avez vu comme Vital Kamel, État congolais de Fundi. Ce n'est pas l'individu. Il faut que tout ça là, et ça pour l'orgueilité. Tout ça pour monter on s'abonde rapport à Mboka. Voilà. Na yo zo bunda Mboka, ba to buka lokolo kuna. Pour Mboka, mais pas ba menacer biso. Ba menacer biso sérieusement, voilà zo ba loyo. Journaliste musu ça buki, abuki lokolo à l'hôpital. À l'hôpital pour la vérité. Faut pas comprendre kayango. Biso tozo bunda bitumbo yo libanda mboka te. Toza sutere à tout moment mabe ko la biso. Ozo komona. Eloko abe mukuna, eloko avec mukuna nini? Azangi, voyez bien sagesse, science, intelligence bien comme ça. Voyez l'équipe comme ça de la sagesse. Mukuna n'a pas la sagesse. Parce que soit la sagesse, avec au fond de Kabila, il fallait funda moi na moi si wana. Parce que ba fumangani nyonso ba la kisi yango polele. Au fond, comment aussi longtemps que Babi Yenda za auteur, la femme a réclamé. Non, awanganaki, na ebi makambo wana te et pas sango. Ah bien ça montage, ça montage, c'est quoi eloko Alexa et pas sango te polani. Yenda aussi ça makambo yoso. Malati pantalon leki na plateau pasteur ala ki sa attention à kilote pasteur le belo côté comme na likambo l'état tunaka. Yo ndima le Vital Kamel à côté de malelo devant ba jujibo. Tu le croyais? Jésus basambisa ki na Pilate Nzambe mwana Nzambe basambisa na Pilate Nzambe likolo justice na se mabele Jésus atamaki na bara babeti ya fimbo banyate de kuruse ezaki banjelute attention
Tango likame comme un danger. Deutéronome 28 verset 1. Un homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Hein? Bible Bissibiso, dans 4 Matthieu 10 verset 35 à 36. Hein? Verset 10 verset 16. Je vous envoie les brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Ok, il faut être prudent. Hein? Mais quand Bible on peut le Bible ba beno ba kuto na ngote nde avec muku na bazo panza sango na non nous ne sommes pas attribués à juger muku. Parce que Bible bo yango na Romain aibisi biso na 14 verset 4 qui a titre de jugement de serviteur. Puis alors biso na Romain 14 verset 10. Nous tous devons comparaître devant le tribunal de Dieu. Somme 5 verset 15, ne touchez pas mes ouais, ne faites pas mal à mes ouais. Somme 106 verset 16, les mecs qui ont un moyen de se dans Zambie. Ma belle Fungamaki et Melaki d'autant, paie mon tepelaki. Likambo, Nalobi, de Likambo ya mukuna oyo, bile boya la Bible pour nani. Teto boya ngote to bisongi sa biso to zonga na sujet voilà. Mukuna bato belé bakokufa. Bato belé bakokufa malédiction. Hein? Nzambe sur la Bible, Apocalypse jusqu'à Genèse, a défendra Bassali Naï. Qui était David? Il était roi, sacrificateur, Azara qui était prophète. Mais Tala Abomi Iri, a dû moi Sinaï, a Tamoni Naï, Nzambe Atini Nathan, a quitté, moi Nakoufi, à la Tessag à Telemi, avec son sous Aboti Salomon, qui fut aimé par Dieu, hier on a dit roi monnaie en Israël, Naïska Barabo Kokanangote, c'est ma Nzambe Nabananaï. Mais les effets nous condamnons. Mais pour juger l'homme de Dieu, je ne suis pas autorisé, je ne suis pas autorisé à juger les serviteurs de Dieu. Hein? Mais dans Ephésiens 5, verset 11, bah effet. Alors, hier, à Fundi Moukou, à Fundi, avec Moukouna, à Zamboulié Bato. Voilà. Il fallait dire hier, moi, si on a parce que imputation dommageable, voilà. Parce que là, ça, il y a des camotés. Alors, ça va être un surprise. Je vous adresse, opinion nationale et internationale, je viens déposer ma plainte contre Kabila, crime contre l'humanité. Mais il y a Zobo Sanamou qui a fondé Kabila en tant qu'individu. Kabila, c'est le Sénat, le Parlement au nom du peuple congolais. Les législations, ils ont protégé les sénateurs, les députés en fonction, même le président de la République. Ils ont protégé Bisso. Il y a bien embrouillement. Embrouillé, Makambo et Banate. Il fallait apporter moi sur plainte. Na côté FCC, Batiki Moukounate, va porter plainte contre dommage et dommage. Contre, comment je peux dire, la violence faite à la femme. Violence contre dommage, il y a un chef dommage. Nino. Diffamation, atteinte contre la personnalité, oui. Nenga Sali, chef de l'État, sénateur, voilà. Il y a sénateur, voilà. Deuxièmement, quand la FCC va utiliser ce moyen sur le moyen, à fonder sur mon cona, à violer, à détenir le pango illégal, et puis à faire tentation d'assassinat avec Munduki. Babia Bima sous ma grande sœur, il y a moi si wana. Grande sœur sous sa fundi pasteur Mukuna. Là qui a bango à sous-capé, alors aux États-Unis, à ça la passeport, à ça la makamuna, ça la papa, à fundi sous Mukuna. Awa ezali boy. Oye bien, ça va embrouiller biso. Thomas le dossier il y a lien contre Moïse. Bon, bruyamment, mais papa, et souga, à quelle passion? Oh, la caméra est bim. Caméra, pourquoi bim sa caméra? Oh, il peut à Mukuna et bimina banabaso. On a gagné bazo. Et banagu ya mami mi mutabandara makam. Mami, tout cela, au monde qui est bazo embrouillé peuple congolais. Et si ka babandaki, bisu to salaki. Et si ka souki ça, bisu to salite. On a attaqué homme de Dieu. On doit protéger l'église. On doit protéger notre doctrine chrétienne. Elle est salie aujourd'hui, l'église. Elle est salie. Oyo bazali déjà visé yango, bazo diminuer bato kondima. Oyo ezali attaqué, ce n'est pas les individus parce que la Bible m'autorise me dit Romains 3 verset 10 personne est juste devant Dieu. Mais en tant que prophète, en tant que ministre de Dieu, to banako ba misanga bango bandaka banoko. To banako bela makambo ba vieux. To banako bela bango botika. Na mona ka grave. Banani batika. Banani batika. Basai na nzambe misala bazo sala. Misala nini ba osala po bino nyos bote ya lilo banzambe. Bozo gagner ba ame o basali banda boko tsa bango na nkolo. Gagner ame le côté.
qu'on gagne âme et l'obé de l'autre côté. Bible de Malachie chapitre 3 verset 18. Vous verrez la différence. Entre ce qui sert bien, ce qui ne sert pas. Bible est trop claire. Matthieu 10, 16 lobby, vous les reconnaîtrez par leurs fruits œuvres. Yangoy. Au second monde, Nzambe est clair. Lique 12 et 3 lobby, oya mabé a kombisango di bosso di poser na kolo. Apocalypse 3, verset biblique. Apocalypse 3, verset 15 lobby, il y a ni bouillon, ni chaud, ni bouillon, moi Dieu. Je te vomirai de ma bouche. Tant que Nzambe a sandi basali oyo, pas de l'église na mon bateau. Plein quoi Nzambe la kawana siko wana yo pe soa kwa peut-être pour l'église wana bato abongo te non esu ngani ngani bible ebisingani Matthieu 18 verset 21 esika bato mi balemi sado basangani ngai il est là na uza 1000 pour nani mais na ko na de 2000 lelo ezaki l'église kwa mamolangela or que l'église mamolangela ezaki tombo franchi oyoki yango alors il faut yo pour ramener problème non nalobi yango mais là c'est la bungi yango na bise ezaki tombo franchi oya ndimaki lelo batoga batouana oka bagege banani tala ba église na bango ba osala ba $150,000 par culte 150,000 yango pe église ekangami donc kope kufi kope kufi comme côté na ba télévision ba pesa ngoma bonza ba mesa mibi na bango Orange Money mpesa mibi na bango ba numéro ba banque ba nkolo azosala carte na pour le moment qu'est-ce qu'il faut faire avec Mukuna ce n'est pas justifié alingana c'est ça match na ye papa lokola ngai John Mutatemi nakolakisa sango abi otomonaki génie oyo mais na ngasa sango nasala yango mpona na scandaliser bato te po boye ba innocence na ngai nsima na planter basi plainte otala génie na ngai yango bomoni yango eloko ezali otala génie na ngai bomoni yango ezali match esali nini esili mais yo mpe basalaka eloko mwa bongo ntina baréseaux sociaux prophète ngefa oyo tokangi na mwana 15 ans basalaka yango mais na se justifie pas moninga na o pasteur pas moninga pasteur ya ndoki basalaka yango et na se justifiaka nango na bi na loi congolaise mwana 15 ans 16 ans 17 ans soki bazwi yo 10 ans de prison ferme comment bazwa ngai bazosambisa ngai boya bokuta mwasi na ngai azali présent bana na ngai bazali présent wana ezalaki montage te likunya na bango babenga ye andimaka te bato ya poto bagangegangeli histoire esali nini esila attention tolongoli biloko wana mais ce qui est plus grave c'est boîte vocale ce qui est plus grave c'est boîte vocale et puis balobi bazana 45 vidéos o babombeli o bakena na tribunal babwaki déjà 4 babwaki déjà 4 successivement 4 babwaki yango bazana 45 oyo batiki yango bato asalaka bango makambo wana nazo juger Mukuna te acte oyebi Exode 27 lobby tu ne porteras pas les faux témoignages avec ton projet voilà yango solo totikaka Nzambe ajuger mais soki asalaki yango te bozokosala makambo Nzambe pe voilà génération des générations ngana suki wana mais prophète ngefa balobi eloko moko mwana mwasi auti kozwa $2000 na part ya ngambo ya PPRD FCC donc eza na nsima dossier wana PPRD FCC coalition na bango nde basala qu'en dites-vous par rapport à ça $20 PPRD observation $2000 ça peut ça 20 000 babi bayokanaki 20 000 mais baabusé bapesi ka 2 000 et puis atiki 800 en commission ake na 1200 ndeko journaliste Denise nde asalaki vidéo a réclamé biloko wana kambo bozolo basolo parce que eloko vie aza clarté yokana bisolo komo bino boyebaka viol te bato bayebaka yo balingi viol te viol ezali lidusu nyonso eza na nzoto ya mwasi na mobali soki ya ndimi yango te omoni kaka mosabi otie na zolo bo oviole moto oyeba yango 5 ans soki afundi yo otie kaka boye karte ya mulu yo olingi yango totie kaka boye 5 ans de prison est-ce les gens ça non litoyo ya pamba soki ozwi kaka otie mwana mwasi to mwana mobali osali ye boye oviole ye kaka ndenge olobaka mosapi otie na monoko ya mwasi boye oviole ye na suki wana est-ce que bato bayebaka yango alors ntango mwasi azoloba ntango tokendeki na yo na météo est-ce que bato ya cash FCC bazalaki tozalaki biso na ote sango atuni Mukuna lobi ozala ndako na météo nazala ndako na météo sikoyo kolobani sikoyo eloko bavie nini tozomona claire nini ye azotaki likambo ne alobaka te il faut koloba likambo ya ye ngai boye nakosala boye nakofunda nakosala boye tokuraki ke vie okende liboso na justice imputation dommageable ofunda ye liboso
baya na be preuve au contraire na ko funda Joseph Kabila nana bungi Kabila bomate nana bungi Kabila aza ba fausse communauté nana bungi Kabila apia mboka oyo nana bungi Kabila guerre SSC la raté nana bungi makambo ya Kabila mais ako bundena est patriotique parce que babaki dans ba secteur pour bimi rokata ya wana akendaki non atteindre objectif na ye pas comprendre minute fait patriotique ça dit quoi alors on est mokuni aloba ya siko biso tellement to lobate mais tout comme on a bino ba journaliste hein alors on est mokuni aloba oyo nani oyo tuna boloko sikalo bina nani moto nani o nani Mukebai oh ba Mukebai ba aloba ba donner ça fois lobate hein ba donner ça ba bonina ba oyo na Kabila en fonction na biso ba John Ngefoy alors on est à siko mokuni alobi oyo biso to loba ngote c'est pas patriotique aina mafuta na ye hein mafuta de jour mafuta ah bien beaucoup ça merci ah bon ça makambo na ye hein oyebi hein baliaka biloko na moto te kotika loyeni soko ozoli na ndoki na diable il faut na fourchette à molai parce que tant que na diable boy posa na yini masanga 20 oyo satan me na makila mutu azoli no makila na yo misuna dia ga ya misuna mutu tango ozoli na ndoki poza musika na luta musika kuya na musika fourchette yo tia kuna ozo piquer mais ce ba pe meni bo sutuka wa na nzoto no c'est qu'il a fait hein c'est à lui de se justifier et puis tango ozo justifier exacté hein ozomona ya ko justifier ces actes parce que et comme na maboko ya Jude est-ce que avec nous kuna kobima to akobima te parce que na ba dossier renaissance abimisi na ba dossier o ya notre mbongo pa Kabila o ya so signer azo alors abimisi na makambo ebele aba osala makambo wana il faut tala faire aloba tala simazonga moto ozongi otali eloko na koloba efe nango eza nini hein efe na yango ezali nini hein tala mwasi aka fier nayebisa yo mwana mwasi nyonso aka fier soki mibali ebele bakushe ete omoni azaka na lolendo moko grave mais soki 6 7 bakushe na ye donc merci beaucoup. C'est ça le problème. Merci vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons encore revenir pour nous sous prophète Ngefa. Idée eza ebele makamba kolobeze ebele kasi ngongeza muke parce que etando ikieto ki marapenza na sima ya ngonga. Merci na bandeko balandi ou balandi biso penza na boke binyoso mingi ni to ko singa bino bo s'abonner bo avoir information en temps réel. Merci na monsieur Doris Massamba depuis Suisse. Babi le couple là où le cœur des Maman Henriette se repose, le couple Doris Samba en Suisse. Merci beaucoup papa Nazouaki, Nagnon Sorosali. Merci beaucoup. Merci Navien sur Nemakienze, sur Nemakienze le couple Babi Nakata à Toulouse, il n'y a pas deux. Abi donc yota on attend à Combo na Simanango donc. Merci mon vieux, merci à Fondation Mukouti, président Vixon, merci beaucoup. Merci aussi à mon caméraman de luxe, il s'appelle Jonas Sang, aujourd'hui 5 sur 5, on filmé la gentillesse de ensemble. À la réalisation, je vois Andy Lumissa et puis à la coordination, je vois mon papa. Moi, je vous appelle mon parrain, mais c'est Jean-Paul Kabea. Merci pour tout ce que vous faites. Prophète Ngefa, le numéro de téléphone et puis un message là-bas. Toujours de la maman grâce mon email qui le bien maman maman grâce à vous ça tout vraiment c'est really naïe et les cas ceux qui tolingo sunaye parce que tout le monde no mutu azo des familles bambongo pour ba congolais ba bimisa bango na robota parce que maman de moto aton sakamoki hein autobenge adjointe maman Maria motema malama maman na monate maman grâce monde na 00243 au WhatsApp 97 22 22 22. On j'ai la grâce monde. Un peu ça to le bakibo. Batonyo so mitema malamu. Kwa niko contribuer na evro ya Nzambe. Hein? On joue un peu ça 082 58 81 286 on tient $1 $10 $20 na bato ya motema malamu. Kuna bandeko baza libanda. Oui, libanda ba contacter ye na kati na WhatsApp na ye, ba yebela oni ba kosunga ye, na bambeto na biloko pesa ba maman eza na pembote peto 5 lisusu na docteur Olilunga ozo na président libération na ye parce que maladie mingi na Congo. Ah comment kota makamna ya yo ba ozoaka ba déception. Non, il kamote mosala nga ngwana zoka ba déception. Ya mukeba yo kota kia. Ka déception. Mais maman na biso sa la Nzambe na sa ka pona bato te. Ni futa ngai eza pa Nzambe, Nzambe akotika ngai te. Alors Kolo Asala docteur Olilunga ex-ministre ya santé parce que spécialiste na musalo yo Kolo Asala numéro na ngai 00243 89 610 89
610 49 41. Vous avez la WhatsApp, vous avez un retour aux Anglais. Dans le numéro de 0043 81 807 26 78. Vous avez la privé d'Anglais. Vous allez 00 243 99 99 42 937. La PSI dans nos chaînes la Binombote. Aerotech TV. Aerotech TV, Mbote. Mikolo Belé. Vraiment. Comment on a été menacé. Tozali, Tozongi. On a Sobozongi. On a repéré ça sango, ça sango à risque. Tout le monde va soutenir Pébino. Voilà. Bon, mon salaire passe. Attends, bah où tu boto à téléphone, boy déjà, voilà. Comme pour que journaliste, robot la caméra, ngai banda la caméra, ngana ordinateur ba iba, ba boto ngana ba kabina tisekedi. Ata moto moko asunga ngai ne lokote menkolo akupambola ba boto do pesa. Pesi mbote na professeur de la SAP Papingefa ouais na carte d'Afrique yende makuna kolobate na pesi mbote na bande gons ba na biso surtout maman na ngai batondoke doxy papa na ngai ngefa de grand sapeur pe na pesi so box likando na carte na Italie je crois bobani mosala kola pambola bino na balandio nyonso suka na Eric Lele koya malamu parce que soy confinement ici je crois. Vous avez fait biloko na nzambe pambola yo. Amen. Et puis no ya suka tozo bengi patron de patron soko yebaka yeto ka na sango. Moto aleki bafricain nyonso na mbongo. Aleki même Nigeria wana au Batsanjo. Na mbongo. O tozo benga ye même soko dika soso na tune na kati Afrique kokoli ko aleki mbongo na sokoko. Na soki wana. Merci na Noël Lemba Matondo depuis Toulouse, Mabondeli Kaka. Merci au couple Mamouni, Papouné en France, plus précisément bien la ville à Toulouse. Merci à Ched Balonga, na kata ville à Lyon, Bapi Bosé Belé. Donc ce n'a pas kaoté. Donc on a rencontré Chili, il faut le corps renouveler. Voilà, oui. Nous sommes une équipe, nous sommes un corps et nous formons un seul esprit, c'est Aerotech TV. Restez branchés, scotchés, cimentés. Et vous aurez vos informations à temps réel. Au revoir. Au revoir.